très chers fans, bientôt là sur Miss Guel Télévision, vous savez déjà là. Votre nouvelle émission, Masolo Ya Love, avec Princesse Edor et Chikoko. Et Indarama B. Donc, ce qu'on raté, Matalo. Donc, ça, on est tindé, ni au pays batikio. Balobi, Namakata Masolo Ya Love, ou Azangi Matali. Vraiment, tous à péter. Chaque jour, numéro ya sika. Yo moni. Essa única riqueza que ficou na África. Eu sei que amor não tem fronteira. Yango motema nanga eponio. Te amo, te quiero, I love you, nalingio. Ninakupenda sana. Te amo, te quiero, I love you, nalingio. Choya mapendo, Te amo, te quiero, I love you, nalingio. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre notre entretien. C'est bien moi, votre humble servante, Princesse Edor Chikoko, votre émission Masolo Ya Love. Amis de bonne humeur, sans plus tarder, je suis là. Là, je profite déjà à souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur chérie, celui que j'aime beaucoup, Cécile Mouchia Nzoko. C'est ma grande sœur, hein? Joyeux anniversaire, dans un fêté, joyeux anniversaire, Lelo. Plein de bonnes choses, Bouka, Baby, Sage, Sima, Nakoya, on a vraiment pour nous aussi, Sango. Sans plus tarder, on appelle Simbote Narobi Visor, notre sponsor officiel, il y a GSM Production. Donc, Balobi Kuna, Visor na moins cher. Au technicien, au client qui a connu son visor. Luka Karaya, Robi Visor Aigle. Panaye et Ratakate, donc à Solara Kano. Donc, son Kekuna, na moins 0, au jus visor nyonso. Il y a téléphone nyonso zo Luka, donc pas ya Robi Visor na congolais, wana nyonso ezali. Beni Ibaye. Chrétien Bosser, bon retour na Luanda, aux ongi déjà, donc bon séjour na yo, tous ensemble na yo talaka yo, au salakango bien. Wana pesi sumbote na mon boss, Miss Guel Chimba, babi makambo esa maboko na ye. Boka mon abinoté ça normal, c'est la vie, on travaille. Ici on travaille babi donc GSM Production Moussala Kakande. Donc bon s'abonner na Miss Guel TV, l'émission est bien, ba journaliste y a bien, makambo y a bien donc Masolo a bien. On a tous déjà branché une émission Masolo Ya Love. On a mon princesse Edor Chikoko qu'on a présenté à Kango. Il y a papi fondé, merci mon vieux, balobi ozo salango bien. Bana matete bon ensemble toujours Jocelyne Chungu mundele na biso to sango de tinde nini balobi sadi Chungu humela ozo salango bien en direct de Kinshasa. Donc on est là toujours si Miss Guel Télévision bolanda penda be émission a bien surtout Masolo Ya Love bo s'abonner bo tala ka be émission ti na suka yango nde muto yesa la force na biso tant bozo tala be émission bozo bo lexara ba publicité te ba publicité on a pe bo tala kango po yango na muto yesa la biso po tozala vraiment merci na sepel makasi nous en dira qu'il y a Masolo Ya Love nous en invité moko surprise awa ayebani na été aza muto a médiaté mais et ça là qui est kaka bien tant on l'a dit Masolo Ya Love auto ça là qui na pasteur surtout et PCP courage aya abete absolu solo na ye parce que aza na ba blessure intérieure ozo le kakati na ye aza na posa ba conseil na biso. Raison pour laquelle à l'équipe vraiment na kati Masolo Ya Love pour que abeta li solo na ye bandeko to pese ba conseil na ba commentaire parce que une aza penza un peu triste aza penza na posa ya ba consolation ba courage ba idée to meka kopesa ye ba idée pour que meka ko sa sentir na problème oyo ekomelié. Bonsoir invité na biso. Bonsoir. Invité na biso kombo na ezali Christian Lubanzadio. Yango ana non? Lubanzadio. Christian Lubanzadio. Oui, to yambio na Masolo Ya Love lelo. C'est présenté non. Yebsa biso za nani uchi wapi
Voilà. Bon, kombo nangeza Christian Lubanzadio, eza bato misupe babenganga na kombo ya Taoli. Taoli. Oui, na kombo. Eza bato bele bayebi na kombo ya Taoli. Ouais. Oui, c'est ça. Continuez. Et bon. Marié, célibataire. Et bon, nakoloba ke nazaki na voix ya mariage. OK. Nazaki na voix ya mariage. Neti ezali ke bon, nautakin mais ba parents bazana bango awa. Ba parents déjà bazalaka mais babota na kin. Babota na kin. En fait, tant ba parents baye par après ba bengisi. Ouais, baya. Oza moi liboso na famille? Oui, naza moi liboso. Ah OK. Na famille combien de personnes? 5 personnes. Ah, oza quand moi liboso. Ouais, moi je suis l'aîné de la famille, oui. Merci. Donc bon bayana bango déjà bandakala nga tigala kuna na côté petit de Sili na yaki boye na ndenga Luanda. Donc na kompe na ndenga Luanda na komi na bando travailler ka nezala. Na jupe na sali connaissance awa na fille na biso ya awa. Et que ça vendre maintenant mona ke culture na biso na bango eza aussi marié te. Continue ma mkane ezalaka. Donc tant oye au jupe moi si au juif fille mo abo kompe ko vivre mais au monique culture au kuti awa na par rapport ande au kuta na kinde oyebi na kini et concordat quitté et après bon na ko raisonner et passer qui pèse et vraiment moi temps na continuer relation tout ça na ngoya awa toujours kende mais na kati na vraiment na ndo se sentir vraiment que et bande ko boiter bolingo na bino na jeune fille aux joie kia oui bande ko boiter nde bando kende bon on a raisonné que na tika fille mo boye na ndenge ya kin na Kinshasa ouais na ndenge ya kin na zaina fille mo tande vivre na et lo c'est que séparation ngane ko zaika contenir mambo ya mama voyage bon ne zala que na ki bon ou soit dans zonga ou soit dans beng ça yo ndenge zala kaka ne to pesa na ki na kenda ezui peu moi quelque temps donc je pense que une année ou 2 ans tous avez vraiment sur la relation té mais continuer les réseaux sociaux quand ils allaient qui te okutana à partir de Facebook tout ko solo là na la fille oyo tika na Kinshasa na la fille to na tika na kin oui copine na oui copine nga excès au solo ka boye mais continuer za na relation moko on a Luanda ou ya muto na zakini a tondo vivre na Luanda malgré tika copine na Kinshasa mais tant ko mi pe a aux jupe copine bo kompe ko vivre sous oui tout ko vivre donc on est allé ka que bon ils avaient moi kalati ko la neza ki mo na ninga kineza la ko tanga ya bo mwana disons sous forme le bongo ko tanga ka neza la ke bon basi ngasi on a zakina entre G1 et on dirait ba 5e bilon mo on dirait bo ya bongo 5e deuxième année bon yo na kin ki donc ba G1 ou ba 21 ba 19 20 bilon mo on dirait bongo ça les prend bongo donc ton EPA wa na komi travailler na jupe ya mais si ko continuer ma ndenge bando kende bon na ndo mona ke tellement wana na tika ki tozaki même moral na ye ayo zeleka ke mama voyage yo moyebi ke ko travailler ko zonga osokola bilamba banini donc bando aussi mangate na préférer ka ko zo awa na cadre ki ka ke toza na ye aida oui aida ngai tant na moni ke mambo komi gauche droite bon nae ko penser na ona tika na kin OK ouais relation pene zongi mais na ndenga ke ya réseaux sociaux mais soit kitan besoin étant et ozonga na ndenga réseaux sociaux tout ko sola na bi bon ni na boye elo na penser vraiment que il faut na bengi sokaka il faut na bengi so na to milo na ba sire moi to l'équipe ba quarantaine hein ba quarantaine donc temps il y a confinement pour la bande ko baza libanda ba Olanda biso quarantaine à biso parce que tout ça l'émission en direct de Luanda en direct d'Angola tout ça vraiment précisément dans Luanda quarantaine cela veut dire ba série à confinement na Angola to bengaka yango quarantaine Mama Hortense Nzamba Manette en direct de Kikolo tout à que offerte joyeux anniversaire na yo le cas qui tellement bien rumela maramba boy fokayo tout ça on est indéni parce que ça qui ont déjà bien oui tous avez n'attend ya confinement oui on attend confinement merci pour yo me mélange ba langue on connaît des français un peu tout portugais pour 5 ba langue ouais confinement en général confinement oui merci merci yeah et au ça là bon tu as passé exact 2020 quarantaine bien confinement ba na 2019 2021 ba fin 23
Neza makambo ne pese momke bon ba crispe kota imo akamo ebele zalaki mai ne baloba ke mwana mbali mwelo mo ezala kaka prise mo ezalaki wana pour ne beke aider pour na contenir obengisa petit wana tioko mana bata moko na je pense ba 2000 entre 2021 et 2022 pour na obosa na bon te mo maman ko madana basuka maman ndoko madana suka bon deni on s'est préparé au te ndenge zaki ne bandaki on s'est préparé te ndenge za boye il faut avant la longue kuna na boy il faut ça la geste na famille boy makamoko ne za ba jeune fille aki okomaki na poso bengisa la fille chérie na otika na Kinshasa na komisa na poso vraiment na bengisa ye na bengisa bezaki pena que urgent pena il faut que kaka ya parce que bandaki de peu ko sala oui na de sala déjà na moi moyen vous avez comment de au dépendre sur na ba parents to ba bengisa ki awa ba parents kuna tika papa ou de tila de bandaka la poto na komi bon yo mo ebika ne mo na ba courager luki na ba fort na yo o komi pe na point na yo zwinda ko se positionner o komi ce qu'on a poso bengisa pe moi so tika na Congo quand même parce que au bois que bima ingra o bengisa parce que bo continuer vie oui voilà oh non ndingeza boya vanga na ya il faut au la geste bon nabi que non ça geste mais siko na minute oyo pour ba crise les gars confinement wana et bouger qui vraiment oui ya confinement et bouger qui vraiment monde budget na particulièrement mais monde entier presque batunion bazaki affecté misu balongo misala ngana part na vraiment moi quelque chose ezalaki et ko pena ko aider alongwa kin ti aw oui, non, à condition tant au coma bon akuta déjà que akuta bien oui akuta ndakuna ya akuta stable oui ate boy bon tant na moni que moi complication za ki pona ebe que net biso à tout ça wa ndeng to sela mamna biso libala na net akin est différent pour nous na ndenga kin to ebi que oh te to combien sur na combien de mille de dollars sur combien de dollars sur combien ni zala na ndenga kin nabi que non attends nous allons préparer te mais yo sa bolingo langa ngape atre taper na za awa na baluka pe ka ndenge zalaka na okanga quelque chose après tout ça là ce présentation c'est ni tout ça na septe na ngai un moment donné ayo benga ngabi non za no penalise ngape mère azam panza Luanda mama na yo abota mama o aboti azana Luanda bon yo ndeni to sola boy mais akesi kato azala déjà oh non maman azala déjà bon bon et meke mom ke obujenga dans moni qui na comme le roi qui le roi ni souvent le roi disconfiance et souvent le roi disconfiance donc ndeni to zala no bandakala parano aza na Luanda mais oyibisangate à des fois ngamona ko kuta na mama ndenga a to ko sola ndenga awa mais oyibisanga ilo mokote tes problèmes ça été laisse tomber bon ça va mais ilo na biso kaka que mama lobi ke obingisanga na Luanda mama lobi ke na Luanda maman donc pardon et tu qui non yo ça déjà na projet obingse pour que aya Luanda mais échanger comme pe sous maman na bango pe azala kawa azape na posa bengise aya Luanda oui OK maman ya Luanda boyo de banda kala tozala na yo obetelanga masolo ya Luanda te aseki habité nga banda kala ko vanda Luanda vraiment na lingana vraiment kama vanda Luanda te ezaki penda suwe na ngate vanda Luanda mais maman lobike na voyager donc de libanda ya continent donc Europe to Amérique libanda continent Afrique tout ça non wa non bima yo monique il faut na passer par Luanda. Après Luanda, na vandi quelque temps. Si je comprends bien, maman, bango zo bengisa ya Luanda tindaye poto. Oui, atinde poto, oui, c'est ça vraiment. Atinde poto. Ah, ça bon ya. Bonne chose. So epé, Nathan tout ça lieu, moi là, qui na zaye na ngwana na bombe pour na contenir mam na yo, so ya awa. Popi maka moi vitesse ne binga message na ndenga mboka o na ndenge ya Angola, to Luanda na ndenge zalake, na ko posa nini, ko épauler. Oui, ça va, et ça épé normal. Et je peux moi tant aïe ma grande surprise aïe bon en dernier moi sinanga ba nostalgie quand salaka ba masola kala ba nini yokuno tikala nde nini boy donc to kota vraiment na ndenge ya profondeur habité
soki tobandi obeta makambo ba ex wana peut-être ekoki kobebisa relation na biso eza sens te vraiment tamie to continuer kaka ndenge to continuer yo ndeni ote yo motenga nde nazala na ndenge akini me motema na nga nyonso ezalaka epa na yo nga mpe ane nazala mpe boye motema na nga nyonso epa na yo donc nga kuta eza ke makambo ebele te ya koloba mais yo moko na place ozala omona mpena ke non nga mpena napesa yo mpena bolingo à 100%. Ah oui ça va bon siko position ya ndeni tovanda okoma na ndenge apale tovanda ndenge apale ote oza un peu vite vous êtes vite jamais que nga na eka boyemba moko na o movanda shi na pale na bi oui na bi teke o vanda shi nga na pale ne to mona ba ardage musune na kin baloba ke no yara to vanda ma bala yara to vanda ah OK ouais o non nga mamba yara to vanda esimba te il faut honorer nga na bi oui oui nga pena soué na ngeza vraiment que il faut na honorer pourquoi mère na biso babalai papa na mama pena babalana papa na mama pena babalana ne to vanda na papa to mama conseil pena ba pesa nga ke non jamais cause mwana batu yo fele ouais normalement jamais cause mwana batu fele il faut aux exemples biso ba parents na yo très bien oui na mona pesa conseil moko positif ah ça va mais batu misu ya famille to ça ba quand frère famille ba misu ba des place wana déjà na deux ça bon déjà que non na za aussi préparer na sala signe tema mona ki mutema pe kominga moto na sala signe ke na zo to tchena ndenga parler normal mais et comme na tamoko ya moyen na ndenga parler akosala pe moi mukie akoya ya muso akosala moi akosa moi ilo mo boye moi ko forcer mo boye akola la jour mo na ndenga parler après zongi ekende bon mais maman ba on passe pénalité na ndengi ba mfuma ona ekomaki kosala oh non ce qui oza posa oui ce qu'on a posa nanga il faut y otala nga na ndenge ya na ndenga parler chez biso ah problème ezati na rompe okende otala e dans ma grande surprise jour mon akotala e na moni porte ezaki otindi batindi ke porte le rôle pon bando vanda nandaku na bango bavanda place odofana mama bango place bavanda mama bango epa na bango epa mama bango na kuti porte batindi ki porte wow. mais le pon moi bavanda bango motiza na ma ba voisin moi 2 à 3 portes des place wana na tuna mona eba na bando sakana abatindi ki porte bato ba voisin ote bazandi ngakati mais na beti porte muto répondre ngati na beti porte muto répondre ngati na fa nanga si bana mikeka ndenge ba mesana ko sakana na ebiti so na ndako na wazela mwa mketo ni na ebite me bana mikeka na ndenge ba mesana na ba ko sakana ba mona porte zaki ba tinge mo ba pousser porte ba fongoli porte oti nakati so nga siko tellement za epil banda kota porte wana siko ta na tali boye na moni donc omoni nini otikali stupéfait boye okoki sukoloba te voilà nous sommes c'est Miss Girl Télévision toza masolo à love donc toza ndeko na biso Christian lo bandazio aye kobeta biso lisolo triste réalité oya kutana nango Adam sait qu'il la faudrait balobi mokonzi ya mai tosango neti ndeni toza vraiment wana Christian, s'il vous plaît, continuez l'émission. Au banda au lobo si au lobaté. C'est non raisonnement partout on a vraiment dérangeant makasi. Non, au sou qui place bana bando sakala batinzi qui porte furabi et au mona kinini o etiki au commission na ita au komi nango sur ces plateaux. Dérangeant sur place Sois fort.
Sois fort parce que aux invités na biso batebele ba olanda yo sur Miss Girl Télévision mais kapeza ko expliquer biso juste au mona kinini parce que ngape oyebisenga kake oyo beta histoire na yo jusque là oyebisenga ngo même pas na téléphone na yebité so keza nini mais quand on ko expliquer biso tant ba fongoli porte wana au mona kinini au juste bon ba fongoli porte na moni Maman na mwana na faux mouvement. Maman na mwana na faux mouvement, cela veut dire quoi? Donc Bazaki totalement ni. Ah. Oui, Bazaki totalement ni. Bazaki vraiment donc tant au fond le porte no côté. Tant bana batidi qui porte, na tilema ina ndenga libanda. Siko pesi lo la c'est bon l'émotion pour bana pe ba koti ba moninga zaki libanda bon table natali boy donc façon basali laki donc tout le baga ke bazali wa ke moi sinon bali toko moi sina yona mama na ye bango mbalo kuti bango lokwa moi sina mobile donc ça veut dire baza ba lesbienne en quelque sorte na ko loba non okuti bango ba osa ba ona moura bazo sa bolingo mama na mwana ye baza basi mama na mwana ya mwasi. Non? Oui, ils savent vraiment bon. Ils savent vraiment bon. Et réaction na ezaki nini? Bon, tant na moni bongo bana petan ba koti ba moni lo molwa ke suspect. Bana moni lo molwa suspect bon. Wa bana lopango ngo. Bana lopango bana mikie bande o sala na sala. Na place wana na kokaité. Na kokaité na gangi. Et ba mona kio mama na mwana ngwana mwasi. Bon baki ko yeba par rapport à voix nanga ndenge na gangaki. Pourtant bana bimi bangi sala nga siko libanda siko na uganga. Ponga kotaité na za na ndenga libanda. Bana bakoti ba pousser porte. Porte fongwami momkie. Na siko na ndenga libanda na moni. Na kokiti ta magangi. Na salon. Yo mo ibika banda kuka ne salarat salon au côté du salon chambre salon bon tout bien sous forme le suite hein ah OK sous forme le suite pour deka yena mwana yena muyeka yena mwana ya mosi oui na gangi donc force et ça le quoi au côté moi sinon à franca de lina maman oui c'est ça oui faut qu'on penda dans au côté on penda la fréquence. Donc autrement ça vraiment ils a quitté tant la gangi de na perdre tout donc na sens ni que force tout ya ki mobali et sili force tout ya ki mobali et sili donc na moni que c'est comme si ba dévisser nga makolo c'est comme si ba dévisser et force sili na vandi na se et bon on peut ba monio tant que suko ba ki foate ba obima suko pese mo émotion ba nini ba miki pe on a tellement mon pe lo molora mystique ba bim pe bandi ko kima donc pese o agitation ba nga benga mona ba calmer mona ka ndenge za la kolia mona moral ba nini suko na émotion na ba obima pe ba modinga de ofande mama tali azongi akati ba nini suko entre moi ba ni suko ko se poser ba question est-ce que monito force pe linga ramba mona taona na longwe na bandoki petite na landinga yo kanga nganzo wana ye copine na osiko oui ni bon aussi dépassé tambien qui n'a pas parlé peut-être dans une force ton rôle que l'on a c'est défoulé mais pour le moment vraiment non mon attendé nini na ko loba donc ce que loba boy non mon que c'est comme si loko esa la mambala moko en action donc on a de expliquer comment comment on habité à problème ça té au lieu na blessé été pour na façon pe na comment ils sont blessés peut-être ba parole mso ko loba nanga et ko déranger na lisusu de pone eza ke lo la ke essuyer ba larme nanga mais pour na mona ki za ki na ba charme mo lokola au baxer na douleur
Donc, on a préféré que Tamie n'a quitté territoire, n'a quitté Chinga n'a palais. Peut-être n'a coquille ko c'est des fous. Oui, qu'on s'est ressaisir. N'a moi comme souvenir d'aki. Oui, comme on a ça de fort bien en ando yam na bande ko yambe pesoti. Après les jours où mon a bango. Oui, azo bien ngai nazo yambe souti na téléphone. Na vandi pe na garder pe secret ngo po na ngamoko. Pourquoi? Pour na otala ke ba temps auto passaki na yi. Ba souvenir, ba nostalgie et zo zonga siko ezo zonga. Loko yebi ke biso pe neto boye na okola na biso. Ba ja ok moi be kodim ba nini moi hein docteur baga loi famille chrétienne ndenge zalaka. To moni ke non so mutasale o mabe raisonnata na bola moko o ya sala. Bola moko asala. Sikote na otala siko boye na mona ke ba bien fait o ya salanga ezamingi ebeli. Ozomona sikoyo mais action o wana et comme sikolo wake bolamu o asalanga po bolamu epezaka mingi koleka mabe. Donc on comme obligé au vivre dans y malgré moi si na yo to chéri na yo. Oui. Au kangi a fonka de lina mama boti. Oui. Donc baza lokola ba lesbienne ba bimaka bango mbala. C'est ça oui. Au kuti bango fonka de li mais au comme obligé ya kolimbisa moi si parce que ozana ba meilleur souvenir na yeto amarka yo. Au comme otala ba bien fait na ye. Au comme vivre na epona mawa. Et bon, et ça te que ko vivre epona mawa. Ndesi likam na lobake. Bolamu ele karama be nebele. Ozomona. Siko na balance. Acte o na ko kuta. Acte na ko kuta. Na tiango siko na balance na bolamu. Ah, au comme otala c'est que na tiango na bolamu siko na comme mona ke comme le rôle ke même pied d'égalité. Mais ozomona ke acte wana et comme sikoyo ko menacer bolamu. Bolamu, OK. Ozomona sens acte wana ko menacer bolamu. Po eza na ba makambo belé o mike le kana. Entre ngana il est kana po toza batu. Po mo santo azate. Toza batu. Mais eza sikoyo eza ke na ba makambo misusu nde ata mo santo azate mais bon. Ah, nous sommes là, ma solo à love, à Wezala Boye, aux ana histoire na yo, aux a peut-être na ba blessure intérieure, aux ana ma mbomo eleke la yo, et ça là yo passe na vie, au koyo partager ensemble na biso, na ma solo à love vraiment et aux ala bien. Courage et belé na frère na biso Christian, au tous ana e a wanjura qui a plateau na biso, aza vraiment na ba blessure intérieure. Aza penza na posa ba conseil na biso to meka okomango même na ba commentaire to conseiller yesi ko akusi moi so ya bandel ko kana bala moi si na yeba sali 8 ans hein si je me trompe pas mais akusi a fongo de lina mama bota moi si na donc maman ya moi si na ye aza lesbienne et abimaka na moi si na ye ngasko que zo lekela ngai yango siko to linga to yeba décision ya frère na biso Christian eza nini Papa Christian, décision na yo vraiment, ezani. Bon, décision nanga, nakoloba na forme msuso, nakozwa décision, mais na forme msuso, nazo préféré koza lokola téléspectateur. Par rapport à quoi? Par rapport à nini ke ya koyoka pe ba avi ya batu misusu ozomona ba vie ya batu misusu po bango peut-être ba koki ko sa nini ko remonter ngai donc pour nana biso masolo love to sepe no makasi parce que ozi courage ya ko avouer to ko beta biso lisolo mo boeza n'importe quel mobali ta ko soit courage ça dit chungu andura de king je te salue à passant taba biloko aboye ileka kana masolo à love donc matete bomoko nyoso wana gars central babi junior ndonga petit frère no kwa ba star rumela Rolim Boufa mon boss au salarango bien garçon café
Donc tozaka en direct ah ya masolo ya love. Voici la grande dame en direct des Shkwanza, toujours masolo ya love. Liso no epesi nanga momawa. Et comme okimisanga na maloba oloba. Na ebité décision finale na yo ezani na problème ou amonene okuta na. Bon. Décision finale ou anga. Ezaka ni na ipsekio. On a tukolopa. Nga na part nanga. Na mona te ndenge nini oyo nga na ko kozwa décision. Na part nanga nazo mona te ndenge nini na ko. C'est que olinga moi sino tilelo ozo continue ko linga e. Tilelo bolingo na mutema. Et si la malgré na mona keloko wana. Malgré okange a Franca Delina maman na e. Ozo linge toujours. Kande ngo linga kai. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Bolingo. Bolingo tango yaka. Et yaka lokola malembe lokola baje. Yaka lokola? Malembe lokola baje. Mais tango ekotaka na kati ya mutu. Oleva na kati ya mutema et okipaka nzoto mobimba. Oh, Dodo Mbunga. Toujours bâti, mais toujours combattu, mais jamais abattu. Dodo Mbunga, toujours combattu, mais jamais abattu. Ensuite, aux ana frère Christian, on a quatre plateau. Landa malobazo lo bien. Bolingo, et ça nini? Bande lokolobi, c'est trop fort. Oui, bolingo. Et yaka malembi lokola baje. Tango ekota na kati ya mutu. Et okipaka kaka mutema ya mutu. Et okipaka mutema ya mutu te mais okipaka nzoto mobimbe ya mutu. Ozomona. Sikoyo kosila pe ya bolingo. Kosila po eza bat misusu basala assembla. Ngape na meke kosala assembla. Ozomona. Obeka kosala assembla neti o lingete o tiki. Oui, mais orke na motema. Oui, na meke ki pena kosala assembla. Po ngeza boye eza na batu misusu na betele bon masolongo mais lokolanga te. Au betele ki on peut totombulu na sir azan dirait qu'il y a Miss Girl TV à Hollanda biso vraiment liso na yo ezope samawa c'est triste. Mais toza na posa plus que parce que tozo chuté to ke derrière na suka émission na biso. Na rolinga penjo pe sa décision finale na yo et puis bisa balandi ya Miss Girl TV ce qui va bisa nini. Béni Ibaï, bon retour au pays. Béni Ibaï, chrétien bosser, tout ça on est nini, yo moni, ils ont chuté. Donc, donc place yo. Mais c'est qu'on va massa mais sous forme le roi du soleil à montu. Mais quand il y a bango décision finale besoin que non, ya wana, ya wana. Tomutuana azayuma azokanga makana mwase andai so ngai love esilimba la moko. Oh, malgré makamwana bo conseiller bo zalaka bolingo. Bolingo eza na stand by mais mais bon mona naka. Bon mona na pété depuis ce jour là. Te tozo mona na te mais azo meka ko benga. Yo so benga ete. Te azo meka ko benga na okata mais so na kati yango mais na kati nanga. Nous se sentir que Ozomona na kati pourquoi fallait na yambaye fallait quand même na yo kaye falaki oui et ça vraiment bon mais dans la beteli ba massa masolo te il faut kata il faut kata bon ngape ils ont fortifié ngape na part na oui il faut na kata vraiment encouragement ba encouragement pour li solongo ezaki na zo bete yango epa ya batu lokola ngate. Ah, ozo bomba ngo nano. Ozo bomba. Kavi kuba oba. Omonda azo bomba ngo, azo betango lo roi yete. Ozo bomba ngo nano. Nazo bomba ngo. Mais tant siko OK, batu on obetela masolo. Non, il faut boy. Ngape non ça le fort. Ouais, so izaki ngape na okata ya za yuma. Ngono solo ba bongo njoko zo mi ya yomoko. Njoko eza déjà. Ah, za yuma. Ozo mi benga yuma. Non benga yuma. OK. Siko décision oyo nengnazo. Décision OK. Ah, te petit on a peine il faut que non. Ngani tout ça nini tokata. Mais sikoyo. Si on a comme na point wana
Non, kokati. Ozoko boyete. Mais pour non, kokati. Donc, pour toi, il y a encore l'amour. Dans Zolingana, la fille. Oui. Zolingé, oyo sani na masola love. Parce que Zolingé na. Okoyo abete un peu biso du solo. Angote quand même. Eza boy. Grâce Koko. Eza boy. Eza teke ko beta masoloni to beta. Eza omoni bilong c'est en forme mo boy. Ou bien to beta on a ça choc aux gens. Oui, na ça choc. Pour comment ceux qui na monie boy. Na ko so te ata 2 secondes à pamba osola na été na kokati. To ko monie boy kota la e na kokati. Mais quand même aussi courage à beta masolo ngo ya lova. Courage monsieur zaki ke babi ke excès ya ko bomba makambo na mutema. Ah, si je comprends bien, on s'est défoulé pour. On doit quand même souffler. On doit quand même souffler. Ok. On doit quand même souffler. Mais souvent, il y a qui si a choc, qui si a choc à moi si. Et ça, il faut jouer. Et c'est la canne. Ah, très bien. Il faut jouer sous moi si mon beau au élevé qui va quoi na au les kilos. Au les kilos. On est ça que ngai naza ko se masqué. Mais compte tenu que y a histoire ya mutu moto bimisaki X. Naneng tozo développer on a mama ça tout ça ko développer contenu makamnenge zalaka aya ce que ça y est si je comprends bien que oyo le cas par rapport au temps au beti li solo c'est déguisé le quoi yote ba réponse ba opé ça yango tinjo na masolo alors yango c'est yango y quand même au partager pe expérience na yo na ba boni na biso masolo love pour que masolo love fait so idée ni ko sala na problème o comme elio oui OK et l'on a ça nango na vraiment na besoin vraiment y a ba conseil na bino. Nous avons vraiment besoin de conseils. Macha penza voix parce que ma solo love a topé ça ba topé ba idée to conseil rabat to les émissions il y a ba pasteur il y a ba parrain il y a ba marié ba célibataire to yamba ka ba qualité ba tu nyonso awa na kati ma solo love donc frère na biso Christian ayina problème na ye aza vraiment na posa lisungi na biso bo commenter beaucoup mais la biso na ba commentaire bo pese ba idée bo pese ba réponse parce que azana choc akuti mama ya mwasi na yeto akuti mwasi na ye na mama na ye ba na mwaka donc mama ya mwasi na za lesbienne et azoka mwasi na ye lokola mwasi donc akuti bango afroka de lit ezate kakuti mwasi na mobile mon quelconque non akuti mwasi na ye na propre mama na ye afroka de lit donc la famille c'est triste. Donc, to meka penza ko kota, to pesa muninga conseil, to meka partager douleur o na ye, pour de quoi ye ba parce que azana ke des poissons, pour alingi na nu mwasi yango. Juste là, azana bolinga mwasi na ye. Azana bolinga mwasi na ye. Donc, azana vraiment na posa ba conseil na biso, tozo chuter to kene vraiment na souka. Frère Christian, oui. Tu comprends que aux gens pour ça ba réponse na biso et na si rosa peut abonner na kata chaîne na biso Miss Gay télévision yo mon pe kota kauta la ka ba réaction à batu ba réaction ya bato ba ndolanda émission na biso ozo ka pe ba conseil et ngape comme tel journaliste na osala comme ça nanga ba conseil ni so ba pe ça na ozanga te ko communiquer yo yango pour que to pe ka ko pe so pe idée pour yeba ni nyo ça et puis ba sali nzambe mon pasteur Sébastien donc to sunga ndeko to bonde la pe pona ye nzamba sunga biso Saint-Esprit me ko loba na biso ndeni to koki ko loba na ndeko pour que akoya pe na libébité to orienté to ba ceux qui mentionnent ba ko continuer ou pas parce que séparation mususu ezaka na pe makambo nzambe peut-être nzambe nda permettre ezala bongo po na kati ya mariage ndeko na biso pe Christian peut-être ngaza la hérité na kati ya mariage wana et tant sur les bons dieux muta permettre que on to souhaiter angote to lobi angote komi bongo nzambe nda lingi non nzamba linga kaka biso ba ne to zala ka bien alors na pas rendre ko na biso to bonde la makasi pona ye basala nzambe botika biso te émission batu nyonso to sengaka mingi na basala nzambe batika biso toujours na mabondeli parce que biso to zoa ka idée Miss Girl azoa ka idée ya émission asali concept asali kaye et apesa ngonga na yawa pona ko diviser
pour na diffuser émission na biso. Donc alors to bon de la kamakasi pour émission oyo et puis pour na ba inviter nyoso ba le kaka na plateau oyo parce que dozo mona ba triste réalité ezo le kaka na ba vie na biso quotidienne ya lelo talana histoire de quoi nango to imaginer quitter peut-être nga na banda de la lobatake na yaki na kuti mwasi na ngai na camarade na nga afraka deli ou so talo bisa biso ke na yaki na kuti mwasi na ngai na yaya na nga tona mutu moko quelconque mais ça m'étonne koka ki ayende kokuta mwasi na ye na mama boti ye donc c'est triste même nga mona ça na kata plateau et ça nga vraiment bien te le lisinga donc la famille to meka ko sunga ndeko to meka ko pesa ye ba idée parce que et ça facilité ça va na kisa mso be poza mona mobali peut-être ba ndeko so za ki nga toyo biso basi okoka kovanda pe na kichoto ya kobeta triste réalité o ekomelio alors tant on dékoyer li biso li solo boye vraiment to meka ko pesa e ba idée to meka penza ko solo la naye et tozo chiter d'émission na biso tozo zela toujours ba réaction na bino la famille communauté na biso nyonso oh boza pi Brésil Kinshasa Paris États-Unis Congo démocratique Congo Brazzaville Zambie Afrique du Sud partout dans le monde naebi ke bolanda ka Miss Girl télévision et zo la bino ba émission bien zo la bino ba masolo ya bien et puis ba masolo moko vrai to meka ko solo la kango et to édifier ba ndeko na so to pesa bango pe ba makanisi et ko sala biso vraiment bien ndeko Christian to zo chuter naebi te mot de la fin o yebi sa biso nini parce que oza pesa dans le monde mokili zo landa yo Miss Girl télévision tala maka partout pesa biso mot de la fin en s'opposant à bato au pesa mbote au profiter au PCPK en mbote parce que tous en direct oui donc problème est ça on a et ça juste kaka non c'est là ba conseil na bino non c'est ba conseil na bino neti mama la caste chiko kwa chiko lobawa peut-être ça que nzambe ndi ala kisinga avant nzambe ala kisinga avant à des fois pétant où tu mets tout ça le mariage pour tu combien déjà que pour combien déjà un mariage oui tu mets au sommet déjà biloko ok oui tu mets au sommet déjà biloko tu es dans la préparation à mariage sikoyo ce qui n'a pas là qui est nya okutani ti ba action na elingeza la ndenge nini heureusement bon comme on coûte na mariage te mais on nga nazo kapasi parce que tu l'aimes encore bon kolinga c'est trop dire kolinga c'est trop dire mais c'est que ba nostalgie ba souvenir OK ba souvenir ça mais na éviter donc pour nanga na suki a de binonde ba téléspectateurs vraiment bo edenga bo pesa un conseil bo edengai bo pesa vraiment conseil pour ça ba massa msusu netonde ko sola bango neti jubi mi l'esprit yepe tozaki na pour ya massa auto za lande mingi. OK. Donc na liso to checker on le voit monsieur X contenu ya agitation ezaki ba massa msusu pe ba ki place wana ya ba betika kaka batika bon msusu ya bon makambo love ya compliqué mamba love ya compliqué neti Didier Aguiar Bondoko yepa biki nonga pe makambo ekomelanga ba sous forme lokwa bongo mais ezaki makambo ki lesbienté osomona ben fidélité moko ya makasi ekomela ki a décidé ki vraiment que atika ki mais abike famille ba décidé ki pena que non libale sa nini e panzana mais moi comment ko linga sa lokwa fort abandolanda landa wa mwasi na ndenga sima mais suka nango pe yako suka nango pe zala pe kama be pona ye donc ngai vraiment na place oyo na monelo vraiment na osalaté juste kaka conseil na bino ezala na partie positive tout dans la partie négative na vraiment na besoin ya conseil vraiment Glody Kumbu papa lopango anjura ki ya kikolo na yebi ko zolanda biso Glody Bunitu bamboti na ebele Stella Swadi Bilamba babi na sa na zozela toujours yo to sango neti ndenini ba abonné à Miss Girl télévision bo pesa ndeko na biso conseil bo pesa vraiment ba idée Peggy Muna papa sika to sango neti ndenini yo moni Vincent Gomez donc balobi
bolanda toujours masolo ya love partout kia ma leader ya lemba pesa nde on a biso conseil nazo zelango na commentaire yebisa nde kwa sala nini parce que akuti belle mère na ina mwasi na ye afanka de libaza mwasi na mobali donc ezo lekelanga ezo pesa pasi donc to sala ngo neti ndenge nini ya Glody Bonito pesa biso idée Trésor Makoso, mon artiste préféré. Moutaleki asati babi Luanda Mobimba. Ye azo yemba kolekana feregola. To sala ngoneti nini. Ezaka opinion nangai, ça n'engage que moi. Parce que naza témoin ya o na yokaki. Moutazo interpréter Michael Jackson. Na ba danse. Na voix. Choucha Lumière d'Angola. Na pesi ombote place aux alliés master nanga na lelo ya danger maman et bébé comme moi no yo azo beta ba choucho sango mabi to sango neti nde nini si jandongala malgré ozate na musika sala ngo bien o sala ngo mabe babi mon boss Georges Chimba Mobalia, comme notre mams. On dirait qu'il est des fois place aux alliés. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. On a un palais. Tout ça, on est nini. Miss Girl TV, au cop nabiso, bo s'abonner na chaîne. En tout cas, bota la bémission tina suka. Tant bota bémission tina suka, bota na mamba publicité, on est les kawana, des opé sabiso vie. Émission abino yangoyo, ma solo ya love. Présentatrice avec Ngamoko Princesse Edor et Chico comme maman Narike Zane Elohim Simon Lumeka Mokonza Mai Bambo tenu belé place aux alliés tout ça on est nini ciao ciao